jalelo nazali jouer nazali mukala na okende kotala tala bango nde balobi après na ko répondre bango za ko finga bango te ko talisa bango ke boza bana basi boleki ba 34 ans nanu bobali te place na bino bozo mériter za ngomba bobondela po nzamba asala ni libaleya boza ba problème ya ba jalelo no makenda ko loba kuna ke batalami ko leka biso lelo nazo sala lelo za toro à 12 est-ce que na film asuka yango film osiko ebete ici la pena tao aleli akesa vidéo botala film ko so botala film était na kobina te po bango po atala me fo aya kobina ya nani kota ma non na mona star linga kobina liboso ba fan ne boyete voilà foyer na bino donc ba problème na foyer na bino eza makasi Bellevue aza muninga na bino te wana nga na otalisa bango bongo na talisi tendresse oza mo en 1979 ti lelo mobali te vie ya malonga te mozo ya kofinga Bellevue atindaka ta mutu ake sombele mapa na balabala te ekota banziti te lokwa yo nanga awo oyo abuka na minu oyo akenda koyiba biloko bato na Afrique du Sud babuka ye minu gola soki ya gola donc ozomona si la na chance terre donc mutu moko boye aka osala des missions entre temps aza fille de chambre atandeli muninga babetie magoda à la prière longoli badra eza musala mabete mais tango yo zo ko finga mutu na TV ase lo Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Kouloutou, famille Bota. Ah, on a Papa Kouloutou, hein. Ah, on a Papa Kouloutou. Votre Papa Kouloutou est là, Papa Kouloutou. Il y a famille Bota, il y a monde entier, na pesi bino ba mbote belé et si kanyon surtout ezwami bino. Merci beaucoup na bino na fidélité na bino. Bo ponangai à chaque fois bo moni ba vidéo, bo lekaka yango te, bo talaka yango puis bo commentaka. Merci beaucoup na bino tout bozo landa biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup, bo continuer toujours à commenter, à partager ma vidéo. Aux vidéos na WhatsApp tindela muninga. Cause la égoïste était aux na Facebook tindela muninga ayoka Papa Kouloutou na masolo ya Bellevue émission na bino masolo ya Bellevue tolobela kinini. Merci beaucoup na A12 taille 36 lokolanga azo réalisé émission oyo et puis montage. Merci beaucoup na mosala nzambe M oyo apesa biso opportunité à chaque fois na bisa bino. Après cette opportunité, il y a aussi la rabino, émission rabino, ma solo ya Bellevue, il y a kolobela cinéma ya Congo, to théâtre ya Congo, to ma boke ya Congo, ndenge bobenga kawana. Tozo sala toujours musala. Merci beaucoup. Na mamita Dina de Belgique, famille Bota, mamita Dina de Belgique, na pesio ba mbote ebele. Merci beaucoup. Na la maman chérie à moi si, ma sœur chérie. Merci beaucoup la maman. Bambote na ebele yebiselanga maman José Lusadoussou atala pe kotoyo. Bambote ebele na maman Fifi Makuta depuis États-Unis. Bambote na ebele famille Bota bendele kweyate. Merci beaucoup na famille Bota na Bandal Gina Mabiala yebiselanga Fortina atala ba filme amoni indécrottable te. Atala ba film ya maman Bellevue Fortina Gina Mabiala na insisté yebiselanga Fortina atala ba film. Merci beaucoup nabino tout bozolanda biso surtout lelo to ekolobela kaka ngai soki bomoni longia mabe oyo bomoni longia lituto oyo ni beauté ni éclat votre Papa Kouloutou boyeba ke na ina ngaka kolobela Bellevue et nazondi mabatu ba benga mukala parce que naza mukala ya n'importe qui te. Donc merci beaucoup Nabino ndenge bozo continuer ko finga ngana ba commentaire en tout cas bandeko bo finga ngana ba commentaire on dit moi mikolo botiki na linga bo finga kanga bo finga ngana ba commentaire et on sala bien et relaxa ki ngana za star Nabino ya vie botiki ba makamna bino muso ko sala mais bozo tala nga po bo finga nga donc merci beaucoup Nabino nyonso
Voilà, film la bino indécrottable en tout cas. 8e épisode botali yango. À chaque fois on a oloba na famille bota. Soki bozana besoin na zonga kaka na bordir na landa makambu ya bana basi oyo ba lekela tango. Ba ya na internet ba vie na bango nanu. Ya bolingo to vie amoureuse. Bazana na problème nanu ya je t'aime. Alors tant bon besoin na distraction. Soki bino bota la bémission na promotion te na rolanda bango. Na ko répondre. Mais soki bolingi na beta kara na na sale mission boye. Na bisi bino ke boke na tala filme. Famille bota totala filme. Famille bota na posa la bino totala filme. Biso belle vie ou rien. Belle vie ou rien. Pas belle vie. Bon comprendre langa. Pas belle vie échec et ala raté. Famille bota na lobi na bino na zana posa totala filme. Boyebi singa papa kulutu kolanda ba distraction ya bana oyo bazwa te na classe. Kolanda ba distraction ya batu oyo maman na bango zo koma scénario za na niveau ya belle vie te. Kolanda ba distraction na bango te. Famille bota, je crois bien na bisaki bino kala mingi te to ko changer. To ko changer nini façon ya ko salela makambo. Voilà, plateau yango yo sikoyo ba famille bota nyonso, je vous invite chroniqueuse Jalelo plateau na bino yango. Ozala maya koloba. Pona belle vie kandi. Ndenga zo saba filme kitoko boy. Ndenga zo sala makambo bien boy. Plateau na bino yango yo. Na mission na bino ma solo ya belle vie. Nazo éviter bino nyonso bandeko oyo. Botali sera ke belle vie kandi zo sala musala. Betuni baou différence yena. Film na bino indécrottable 8e épisode. Je crois bien 8e épisode. Et ça épisode oyo et c'est ici bato ebele. Et c'est ici parce que belle vie avantage naie kaka famille bota mtetala ka ba film été. Na baba kouk batala ba film belle vie. Oui, papa kuluto lobi yango na lobi yango. Baba kouk si la bisalu que je salue en passant. Baba kouk batala ka ba film belle vie makasi. Posi la nenga zana kabola ba nombre de vie na belle vie. Akabola ba nombre de vie na belle vie. Papa kuluto lobi yango na lobi yango ba fa na batala ka film belle vie makasi. Donc cela veut dire 8e épisode c'est l'épisode oyo. Épisode oyo bandeko nanga bo sepeli nango bandeko nanga bo bomoni pena ke maman na bino akomaka ba filme akoma na ye mais indécrottable ezali filme oyo il faut botala ngo boni tango so tala ba film a belle vie talango vraiment na bokebi nyonso talango na lisu moko boye ke ozo tala olobi ke non maman na biso akomaka na niveau nini mpona kokoma ba film aboye yango moni lelo nazoyebisa bino ke belle vie soko ke église te tala ba film ya belle vie okozwa ba enseignement on eza pena ba enseignement eza pena ke ba prédication bazoteya bino mpenza ke longwa na mabe. Donc 8e épisode je crois bien bandeko nanga ezali épisode oyo esepelisi tout le monde esepelisi famille bote esepelisi ba amoureux na ba amoureuse ya cinéma congolais bandeko bazana bango bato amuntu te kozala pe mutu amuntu eza lisumu te parce que lelo mokili yango mpe ekoma mutu na mutu asala mokili nde na bato na ye. Donc belle vie asala mokili nde na bato na ye, sila asala mokili nde na bato na ye, dina na asala mokili nde na bato na ye, Omar Kabongo na biso on a baraka Ramsey Inoa na biso na théâtre à Congo. Joa papa junior parce que y a théâtre à Congo nango eza Omar Kabongo. Belle vie asala lokola ini edo na Congo. Ici la zone la Merci Johnson babo tikali par rapport à âge beaucoup zappé ba mama passa par rapport à âge utalaka ba âge na bino pour mi pesa ba personnage wana ya film nigérien wana et zappé ma bête. Donc cela veut dire
Belvi Kandi azosala musala oyo ezomona na biso bato. Alors famille libota na yeko rappeler bino lisusu boui. Parce que ngana no rappeler bino à chaque fois. Pongai papa groupe na bino soki na yebisi bino likambo. Il faut boyoka. Indécrottable film na bino premier épisode. Ezana 99K. Indécrottable film na bino deuxième épisode ezana 72K. Indécrottable troisième épisode film na bino ezana 62K. Famille Bota na lobaki boui. Nazala besoin ya komona ba 9 ba 7 ba 6 ba 5 liboso te nazala besoin na mona chiffre 1 liboso. Soki 9 kolanda ngona simai. Soki pe 2 soki pe 3 soki pe 4 mais nazala besoin ya chiffre liboso ezala ba chiffre oya ba 5 4 3 6 te. Donc troisième épisode ezana 62K. Indécrottable. Indécrottable film na bino 4e épisode ezana 57K. Bomoni famille bota makamna oloba. Bomoni indécrottable film na bino 5e épisode ezana 57K. Oh. 4e épisode 57K. 5e épisode 57K. Indécrottable film na bino 6e épisode ezana 50 ayuna 53K. Wana 6e épisode. 7e épisode indécrottable film na bino ezana 47K. Indécrottable film na bino 8e épisode o ekotaki épisode a suka ya film et épisode ya suka ekoti na chaîne. Ezana 20 heures du temps et sali 36K. Alors famille Bota bozola la boepoani. Malgré le nombre de vies oyo, Belvi a kobeta kaka sila toro. Malgré le nombre de vies oyo, Belvi a kobeta kaka sila toro parce que si la kabola ba nombre de vies na Belvi na ndenge nini, akabola na ba nombre de vies na batumi bali. Akabola na Belvi po batu na batala ka Belvi. Akabola ba nombre de vies na ba jalo le naye o ba fingela ke batu bakenda kotala ye batala ba film nete. Yango mona ba film ser na biso sila ezotala ba penate tia komi na niveau ya ko remercier bato ba fingela ke batu ya ko sepelisa bango po ba fingele liso po ba lobele enkoya ke soki bazo fingele soki bazo lobele bongo bazo sala matala na bongo film ko talama luvunu na beno. Donc famille Bota malgré tout ça mais toleki bango kaka sikoyo film suka auto salaki tika Belvi tiki bar likolo Belvi tiki bar likolo na film oyo mon enfant en tout cas eza film Belvi tiki bar likolo mon enfant premier épisode 135K. Voilà mon enfant film oyo indécrottable landi. Mon enfant deuxième épisode 104K. Mon enfant troisième épisode 95K. Mon enfant quatrième épisode 93K. Mon enfant cinquième épisode 84K. Mon enfant sixième épisode 83K. Mon enfant septième épisode 82K. Mon enfant huitième épisode 81K. Mon enfant neuvième épisode effet 81K. Donc cela veut dire Belvi qui bar likolo makasi. Et ça compter spiritus dit film est bêti si la niveau moko. Si là c'est bien un film spiritus. Spiritus c'est un film oyo en tout cas à 12 côtés ninga regarder le ben on ça analyse tout le la peine nombre de vies famille bota koto to za ko kita il faut qu'on mata spiritus film na bino oyo mama bino Belvi salaki mama morote mama arai goshi mama tikicha cha premier épisode ya spiritus ezana 156K ba jale la sila boyoka 156K. Tout ça l'effort, hein.
torocha télévision awa bazo lakisa makambo na oloba bientôt. Deuxième épisode Spiritus 119K. Troisième épisode Spiritus 114K. Quatrième épisode Spiritus 116K. Cinquième épisode 111K. Sixième épisode 109K. Septième épisode 112K. Huitième épisode 110K. Neuvième épisode 109K. Et 10e épisode 107K. 11e épisode 118K. 12e épisode 110K. Et après 12e épisode, 13e épisode 111K. Et dernier épisode, 14e épisode, film Spiritus. Et celui qui a 14e épisode, 116K. Famille Bota. Moni. Ah, on a Spiritus. Chiffre 9 exact, chiffre 8 exact. Ah, ils ont ça. C'est ça la force de la famille Bota. Vous comprenez? Nous avons besoin de chiffre 6 cité. Comme on a D. 1 c'est la liboso. Mais chiffre abandé mi balé DT. 3T. 4T. Au moins 5, 6, 7, 8. Deuxième chiffre. Mais dans liboso, nous avons besoin de chiffre comme on a 5, 4, 6, 7, 8, 9 T. Et dans liboso. Tu as la film aussi. Oh, bajale lelo makena ko bakuna ke batala mi ko leka biso lelo nazo sala lelo za toro a 12 est-ce que na film asuka yango film osiko ebete ici la pena tao aleli akesa vidéo botala film ko so botala film ete na kobina te po bango po atala me fo aya kobina ya nani kota ma non na mona star alinga kobina liboso ba fan ne boyete voilà tokei film na bino Crime de la noblesse. Votre film est Belleville Kandi, Poutine de l'écriture, Oyakumaki. Premier épisode, Crime de la noblesse, 162K. Deuxième épisode, 121K. Troisième épisode, 117K. Famille Botabo Yoka. Troisième épisode. Quatrième épisode, 121K. Cinquième épisode, 120K. Sixième épisode, 122K. Septième épisode, 127K. Huitième épisode, 149K. Mbadi mama. Voilà, neuvième épisode, 142K. Tout est dans le 8e épisode, 149K. 9e épisode, 142K. 10e épisode, 136K. Donc, film Spiritus et soit qui a 10e épisode. Au moins, si on a 10e épisode, il y a Spiritus. Famille Botomoni place dans Kangabino. Comme dans le premier épisode, il y a film Nabiso, Crime de la noblesse. Chiffre M, Tezana et Bandeli, Tina Souka. Donc, dans le premier épisode, après chiffre 1, chiffre 6. Bon, moni. Toke Sikoyo na Spiritus. Spiritus, film Oyo Banana, premier épisode. Ti na épisode d'Asuka wow. Et Suki na épisode d'Asuka Spiritus, 14e épisode, avant 116K. Donc cela veut dire 6 azate, 7 azate, 8 azate, 9 azate, na première position. Sikoyo, mon enfant. Mon enfant, quand même 9 azali, 8 azali. Chance, 7 azate. Par épisode à Liboso, to suki na ba 1 Liboso. Mais na o elandi 8, donc chiffre elandi kakeza 8 na 9. C'est quand même bien. C'est ça la force. Il y a sikoyo boni indécotable nazana posa ya ba chiffre 1 azala liboso famille bota bondela ndeko kozala distraité donc mwana distraction ya bana basi oyo bazo pesa bino kanda et puis botala ka bango te ngane nazana droit kotala bango parce que nazali service ya renseignement ya Belleville nazali jalelo nazali jouer
nazali mukala na okende kotala tala bango nde balobi après na ko répondre bango za ko finga bango te ko talisa bango ke boza bana basi boleki ba 34 nanu bobali te place na bino bozo mériter za ngomba bobondela po nzamba asala nini libaleya boza ba problème ya ba foyer na bino donc ba problème na foyer na bino eza makasi Bellevue aza muninga na bino te wana nga na otalisa bango bongo na talisi tendresse oza mo en 1979 ti lelo mobali te vie ya malonga te mozo ko finga Bellevue atinda kata muta ke somelema para balabala te ekota banzidi te lokwa yona nga aw mozo finga muto ala na clip muto ya mataka na bimina ndaku akoboya pe moyezwaye atielo kolomama na jeep akoti muto azaka soka afali na bibo safa na kene vacances mo na Miami akei na kene vacances mo na Belgique ake muto abongo pena bino mi wa ko finga muto abongo pena bo ko finga oyo ko so mwana oyo abuka na minu oyo akenda ko yiba biloko batu na Afrique ici babuka e minu gola soki ya gola donc ozomona si la na chance terre donc mutu moko boy aka osala be mission entre temps aza fille de chambre atandeli muninga babetie magoda à la prière longoli badra eza musala mabete mais tango yozo ko finga mutu na TV ase le côté azala mbongo te po yazo pe na mbongo a Bellevue na crédibilité Bellevue no so ya la tango azo mabena ya pesa Bellevue mais yo tandela baninga babeta baninga basi babeta bango magoda otandeli bango et puis na hôtel nini omoni nga mukoleza na koya na hôtel wa il faut tandela nga draki toko ya gola tandela nga pena ki toko na ba oreo bongiseli nga bien pourtant on a yewana za client les clients héros so tala ba vie na bino oyo ko zo Miss Lolo ba sentele mwana mais maman Sophie ngaka batu na YouTube boza ba femme sans valeur Bellevue lelo bazu ba classé parmi ba 50 femmes o bazo influence na famille na mutu bonga kotika la kobima te na tie point pena na vie na bino makasi po bino mo bobolo akisa ba vie na bino na famille na bino mutu ko Bellevue ko zala te de génération à génération na tie point parce que bino bo salama po bo bebisa même na ba famille na bino réputation na beba liko na bino mais ils a passé surtout nga bo sepela makasi ata bo vala na Kasavu bona soki na Wakanda wa bo vandi pena bo otala nga star a vie na bino siko moni nga avantage nanga bango nyonso bato nyonso balobela asila ba mvianga tendresse nga moni mna na internet Miss Lolo ayaka kutu na beta pe lisolo azaka na bulu na bete magoda mais nga siko basa choko na linga bango te na bete magoda te na ebite soki kanda wana stress wana mte sala e bongo ayapa nanga na chena na film na nga mpoka et talama tara film tama 12 vie likolo ya de moment bo akoti na film e wana yo mkono porto plainte pour na film na nga des film en titre nga Saint-Valentin Saint-Valentin petit na grâce Ballon d'Or na Brazzaville la jouera actrice principale la jouera moi na voilà donc ba vianga oyo kozwa garçon a jouera ba film aza criminel comme les ranan j'ai auto mettre na ordinateur Zuma voilà parce que aza combat G ozi Zuma na kata chaîne no pona ndima yo longola ba vidéo ne so yambanga star vinu ezanga ya na yo waya ozo ya mbebe ezo salope bien oyo koza mwana abuka na mino na baya abuka na mino na free disipa kenda ko yiba biloko bat na ndako balinga ba bete na matanga ya mwasi grand frère na biso ale mais ngam na protéger et tel que star na ya vie donc Bellevue za muninga na binote tala ba nombre de vie na tangi awa na pesi bino surtout défi boya otanga ba nombre de vie na matanga cheko kutuna ba matanga ya aduzu kutu mtazaki mtandao banga jeri tika mtu sala makambo yo na bi aduzu tika ngai nazo kotela nzoka neni mtu na kotela satana eza matanga cheko donc na tangi ba nombre de vie awa
ngai na bengi boy tendresse Zuma irano pe na oki abia so longwa na ye irano olonga basila bon vanda bo sexa ma so na bile ko ma fala ga ndeni o to baye na biso ba mo ngute ba na nini comment on appelle na gombezo ya lisute musaka ko finga ka ba biso mbato sala ka to finga ka sans argument mais bino moko boya bobeta lisolo ya 3 films merci la botanga ba nombre de vie nango ndenge nga na tangya ata botangi na téléphone bo po ngande na pe na watanga na téléphone bo so na kosi muto abeta ka Bellevue TV akita la oh papa ko lutuma ka balobi yango te mundela sunga biso bo vana na mission tendresse Miss Lolo Zuma irano magolingo longwa mususu nani gola ya gola bo vana bo kota na chaîne asila et puis bino baba cook omoni baba cook na linga okota lisolo na bino na bible te bato bakaka ke peuple abakuk boye baka lisolo baba cook so koti pena na source ya bible oye baba cook bazaka banani bino ne mdu encourager lelo botala bana ne belé botala sila muke sila as artiste bato bozotala wana bozo kotina nde ba chaîne ba mbongo ta lelo Bellevue ndenge 3 films sila kao sila commence à émission 15 minutes sur qui face à caméra yo somona déjà na chaîne lokola to chaka Nollywood ba che rubrique ba che so moni ba sali bo se ba film ezate 40 ba film pe ya zo voyager za la liste poto e nana commence ba film nzambe a deux yo ki te ya zo voyager ti tenge sana na zo voyager donc nana commence ba film potile lo po komate na po komate donc ngaka même na diembela na ba film ngana koma okito mata na koma yamado et beta ba pirata ngona CD Jerry na koma bolingo ba pombe silaka te e fula mutu nga pombe fula nga moko fula tendresse et fula na ba ainsi de suite tout au jour filmé wana na koma ba petite selfie fali papa maswako bomona ka lelo a joua maswako ya swag mwana poto premier film ko ta pas Vincent Toulouse ke banga niveau mon abinoti et puis nazongeli sou ba faire okoma bona problème na nazongeli sou okoma pona tika na okoma na tanota la bino bo singa soni Bellevue beti bino toro bino nyoso ba scénariste parce que ngana oya mwana modero totokani mutu monde nazongeli la bino na ba gag na yela bino ce qu'on a ba série télévisée bozwa biloko bozwa tuna Jérémy ozaka na mwasi mona Londres simbi kisi te ki bonzambe Jésus Christ likolo papa kusu na ngambo mama Maria na kindama na se koko na ngai kabwende Marcel parce que ba koko baza ba nzelu pona biso donc bon matisa niveau merci beaucoup na bino tout bolandi biso merci beaucoup na assistance ya Gad Muzitu petit moment on a la première cabine à beauté pour biso la deuxième république tout ça beauté deuxième république ni beauté ni éclat donc merci beaucoup na ton assistance merci beaucoup na A12 na réalisation et na montage merci beaucoup Mamita Dina de Belgique merci beaucoup pour partager vidéo pour partager pena vidéo mot clé au émission boko kanga papa kulutu nazana posa ya ba vie wana te tokutani na numéro koya pour tout ça il a mis sur cette émission Masula Bellevue bye bye.